nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki ameka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota Ndeki oye! Yo moko tambolisanga tati na ngai Ikolo 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 voilà, voilà les animaux ambiance. Et c'est moi les motos, vous allez les appeler la mango et longo. Bakoto sakaye, bakosala la kaye. Wana ezali jeteki. Bayaki nanko. En direct de Yerusalem, Yampa. Menga makimangu télévision toujours. Venez de mon conduit à boule, toujours dans le grand souci à quoi accompagner œuvre salvatrice de ta Simon Kimbangu. Kopesa maboko na misala ya kamba yango anantina jeteki amataki meke na nenga bwali komona awa yeah. And you
oyo lingomba oyo lola oyo lingomba te batata na bamama ezali lola nkembo ya boyo kozula yango wapi nkembo ya boyo kozula yango wapi nzambe elongo basalila ye mudia tata fois tout fois. Fakie kati yemo kusete kia lombi pona papa na kokufa na kotika la simate ale koti nzembo yemo kazali konika nkunga baba te fakie kati jete ki yemo kwa zimo kumba batata na mama oyo ezali lingomba te ezali lola nkembo boye yona ngai tozanga yango na mokolo ya suka solo nkembo ya boye batatana bamama tosanga yango na mokolo ya suka tobongisa etemboleli ezaleli esaleli tozala ndakiso bakimbangiste mpo na nkembo boye na lola tozanga te tala lolenge kani jeteki bamataki meke na mokolo ya lelo mpo na kokumisa nzambe kosala elongo na nzambe oyo ezali lingomba te ezali lola toyokaki na temple lolenge kani tata alobi ete jeteki bapesi ye esengo jeteki bapesi ye esengo wana ezali esengo jeteki motema ya papa lokola bakokotaka papa butu moi na motema balakisaki attachement na bango epe tata mokonzi ya bule nde nkembo ya mokolo mwa lelo ezalaki bongo balanzi ya benga makimbangu televizion na mokili mobimba esika nyonso bozali kolanda biso botika ete kimia tata molimo santu kimia tata nzambe enkolo esipe tata molimo santu ekoba kozala na bino na mabota bisika nyonso bozwili bakoya koyamba biso na nkamba nkembo ezali kokontinue botikala malamu tokutani bongo na mikolo ezali koya matondo mingi ya solo toyaki na fete na biso ya bana ya GTT oyo esalamaka mbula nyonso tuna le 24 décembre mais na ntina ya mapona bio ezalaki na décembre tokapesaki biso date ya le 27 février yango wana toyaki en tout cas mingi ya koloba ezali me ngonga nde kaka televizio eza nde ngonga yango wana tosepeli banda tokomaki esengo na esengo elelo likambo ya kokamwa mopepe oyo nakanisi so molandi na bilili tokomona mopepe oyo elekaki awa mpezake misalema kosalama te ya ntsintsani me papa nsongi ya nzila abengani ngula musika abi ekende musika ekende kokwea pamba oyo baza kosala bilanga po biso tokoka kosala kusala tosali mpe kusala na ndenge mpe tokomi na suka tozwi baku tosepeli nzambe tosepelisi nzambe na biso nzambe asepeli na nsima nango nini eyaka biso moko toyebi tomipesa réponse yango wana mwa moke nayalaki nango ngai mama miezi Jacqueline nazali deuxième vice-présidente na kati ya jeteki Saint-Ouen. Jacqueline okopesa elobeli na papa président ye akopesa na biso bastratégie mingi oyo asalaki mpo tomona bino kosimbi bakupe bino nyonso boye na esengo nyonso bokozonga maboko pamba te ezali siko bongo likambo kokotela bafere ebele pamba te mosala opesisi na biso be tobengami bana ya papa ezali kaka kopesa maboko na mosala ya kamba akoso kozwa mikro ezali na epai ya mama Jacqueline okokotelisa na biso ekolamusa lisusu bana na yo pamba te bamosala ya tikali ya kotanga na misapi oyo okozongata awa na mboka ya bule okosuka susu bakupe oyo kosimbi osepesa susu papa ndenge biso deja totali esiko nazalaki oyo nazamaka papa malobaki makasi boyebisi na bango okazaka monoko nde tosali bongo tokomela susu bai te biso dirija toza kobalaka te nyonso wana ezali mpona kopesa maboko o président liloba ezali boniboni me nakoma tata mwana tata molimo santo liloba eza nango vraiment te ndenge mama présidente ndenge alobi eza nango ndenge wana donc
soki tutambulaka na mibeko na bolingo na mosala nyonso ezalaka facile meme nga moko nazatandaki te kosala mosala boye me mosala oyo ya kitoko boye esalami epai na ngai moko te me na bana oyo totikandaki na bango na paris atuka napesi bango longo na félicitation na mosala nyonso oyo basali mbuma nde ya mosala oyo basali bana kotika na paris nde yango oyo nazatandaki nango te bao basali vraimen pour chapeau na bana nyonso tata nzambe apambola bango apesa bango oyo ezangi bango Matonzo mingi tukati pe na ngambo na mama Simia bona noneno nesa bona afio ko chawo na bagage te papa ale kuna simba pe micro na muni ko chawo na bagage te mama kienoka bona nzoto na komba tata mwana pe Molimo Santo ngai mama Laurence Lulendo na Saint-Ouen na paroisse pilote biso nde wana en tout cas tozana esengo mingi biso wa muso toza kutu na ba vacances te mais na lobaki fona ya kaka pamba te nyonso ezali awa nyonso papa pesi biso moko toyeba kosalela yango surtout likambo ya munene oyo papa asili kobenga na mbula en tout cas likambo wana tokoki kobosana yango te ye alobi bana na ye basala mosala mbula ekende kovanda kuna na bilanga ekei mpe na kinkewa ekei mpe ekomi esali mpe makambo kuna o nzambe na biso toloba nini yango wana tozongisi matondo ye mpe apesi biso toyebi tokende koputa yango na bakonte ezali kuna pamba te tosali mosala na ye ya monene donc naza na mingi nzembo Libeleze, libeleze, tomuti yango, ama libeleze, 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 tosombi yango. Donc, asimo kibangu, bana bayo. Bisote Yahweh Papa Simon Kimbangu biso banana yo c'est qui Merci Maman Fallon. Vraiment toza na esengo tondimaki te yango likambo ya tata nzambe esengaka sacrifice na kotala boye bana ya poto kozwa Europe mobimba tokoki même pas 15 bana baza na vacances te bamama mpe baza na vacances te mais tose pumone mpona korépondre na mbela ya tata Molimo Mosantu biso toyaki mwa moke avant makambo ndenge tozolobela ya banivelese nakanisi bato nyonso bamonaki ndenge nini tokendaki braza tozoki tozeli fete topesi kaka merci na tata Molimo Mosantu apesa biso makasi na décembre tozonga lisusu awa nakanisi ndenge tolobi soki tosali mbala liboso nakanisi ya décembre oyo ekezala lisusu plus koleka donc susi na biso ezali kaka ke papa bongisela biso ayoka biso mawa toyebi ke na décembre tokoya koleka pamba te tokozwa bavacances na biso bapapa alin tomesana na biso bafuta biso te tokoya mpo na tata Molimo Mosantu donc nakanisi naza na susi moko te esengo na biso nde ndenge papa alobi na ndenge Koles alobi esengo na biso yango wana mama Matonzo mingi jeteki oye akanza pe biso mavoisin eyokani oh niveleze libeleze libeleze tosombi yango niveleze libeleze libeleze tosombi yango niveleze
Libeleze, tosombi yango. Osana biso de yawe, bamesi mokimbangu biso banana yo. Batata mama balandi ya menga makimbangu television ndenge tozali komona na ba image nkembo na nkembo sai na sai awa na kati ya mboka ya Bule na Nkamba esika wapi jeteki mataki na nko omokolo uta mokolo ya le 27 tiko koma na mokolo ya lelo oyo kupi ndenge epesami ntinza ni esalami wana fakaza liko bula kaka nkunga na nkunga na esengo toko mwana moto nyonso nali nzanza na ye akotatola esengo akotalisa Angola viva liloba mama na kombo tata mwana pe molimo santu tosengi merci mingi na papa Simon Kimbangu Kiangani na ndenga bateli biso banda le 1er janvier 2023 tia komisi biso na mokolo lelo le 29 le 28 hein le 29 février 2024 tata molimo mosantu kumisa mabiso bano ya Angola ya jeteki Kamakongo histoire Angola yotoki Angola Kamakongo o jaenda tozala mapasa donc ngai na ndeko nanga ebimi le premier na le deuxième tata molimo mosantu kumisama Angola viva eyokani tozali kokoba batatola ba mama watu waliko kene na nkunga twaliko kene esengo toyoki papa sonja ntila lobi ete jeteki tango yangoyo ya kosepela na bakupe na bino pamba te bolongi bosepelisi nzambe wana faki yako bula kaka nkunga ako bula kaka nkunga kiese na kiese awa na mboka Yerusalemi diampa esika efeli tata nzambe ko espete ta molimo santo wana tozali koya mama lilo bazali ko tozali koleka bongo na menga makimbangu television apie paide ko kuisa tata molimo santo ko pesa lilo bazali ni na esengo twali komona mama esengo tondi makasi na motema kombo na ngai mama Hermeline Loso très bien nazali mama ya paroisse ya Delvaux na Kinshasa. Solo toyaki na fête na biso le 24 décembre 2023 au papa a rapporté yango dans le 27 février 2024. Ne toza na Nkamba Nouvelle Jérusalem lelo ezali 3e jour ya fête na biso touti kosilisa fête makambo nyonso eleki malamu mpe tozwi bakupe nde yango tozali kosepela na ngonga oyo na bakupe oyo biso tozwi misala oyo tosali na Nkamba Nouvelle Jérusalem matondo mingi eyokani wana tozali kokoba jeteki amoni yango théâtre yoka ya komi ba gauche abandi ko défilé lokola ba gauche esengo ya coupe ekosalisa ye nyonso wana toali komona mwana mama Delvoye bango na bayakaki ne bakolobaka voilà biso wana tozali kokende awa tozali kokoba balobi ntango yo ozali te orataki eske osindikaki bakonzi na yo wana nde tokangi bango baye tobetaki bango na Brazzaville dirigea yoka ye na kati na lolendo ale mama simba na mikro ya mokolo malelo elakano vene kokisa miete mama Falon na Brazzaville tondimi na biso topoli kasi rendez-vous na Nkamba na exaki obie na Brazzaville tondimi topoli vraiment rendez-vous na Nkamba rendez-vous na Nkamba vraiment vivre yango en live rien à dire mama nakangi munoko nakangi ndimena na Brazzaville betopoli na biso bopeti na no biso mais Nkamba d'abord etongama liloba na bana na yo nyonso ya jeteki Kinshasa na ndenge mpe bayo mpe bakotaki mwa bolembu toyoki papa ebisi bino ete azozela bino susu le 24 décembre okoloba nini message ya sensibilisation mpo ndenge kaka bozali kozonga le etumba ebandi mbala moko lisusu nazali koba bana jeteki ya mokili mobimba bayebaki tolemba te pamba te oyo touti ezali décembre ya 2023 décembre ya 2024 sikoyo ezozela biso mpo si tobeti na biso bazali témoin batémoin bazala bango bandimi na bango mais toforce lisusu kande monkolo awuti koloba tosala susu ya koleka le 24 décembre kande tosalaka kaka nde tolelisaka eyokani matondo mingi
wana tozali kokoba batata na bamama balobi moninga gagné sepela moninga sepelisi nzambe abwakela ye bafleur awa tomoni boye dirigeant mpe mibongisa fliki mpe le 17 mars oyoki jeteki ndenge nini asepelisi nzambe yo mpe milengele e la fanfare si juin mpe ali koya ebongo bamama bolobi nini 27 avril ezali koya 6 avril lingombe ezali koya yo moto obombaka $10 papa kobomba te bongisa $10 ya papa 6 avril ezali koya 27 avril ezali koya wana biso na kamba nkembo tokolia kaka esengo tina ngongo tokolanda ngonga ya 21h kasi bandimi bazali kaka motive na tozali komona motive na kati na miziki pamba te feti eleki kitoko wana nzembo na bango yoka bango na lolendo nyonso wana jeteki yaya topesi bino mbote ero mobimba voilà wana yoka bango yoka bango we papa si bokimangu biso bana na yo Voilà, batotola ba mama, wana tozali komona pe ba mama na ngambu awa. Bangwana bako sepela na kati elongo na couple na bango. Mama, lilo bezali ni na feti ya mokolo malelo. Sima na wana nsengo. Na kokwa tata mwana pe tateli mosanto mama. Toza na esengo. Pamba te mwana soki asali mosala na esenga kafoli futi. Biso pe tozuli futi na biso na mosala oyo tosali. Epa ya tata molimo mosanto. Yango wana toza kosepela mama elonga na biso yango wana toza kosepela topesi tata molimo santo merci akontinue kopambola biso bana na ye biso mpe tokolemba te mama oyo tozwi ya mbalasi masu tokozwa koleka lisusu
tozi mama. Matondo mingi mama tozali kokoba bino bauti mboka nini bongo? Mama biso touti Kinshasa tozali bana ya jeteki Mbudi. Voilà. Mbudi oye. Eyokani. Nipeleze. Tosambi yango. Matondo mingi. Wana topesi bana nyonso ya Mbudi mbote. Tomoni ba mama na bino babutaki ngomba. Bango wana na kupi esengo mpona kotalisa misala basali. Totondi bino botondi. Ndenge tolobi. Tosepeli ya koleka awa. Tozali na kati ya mboka ya bule ndenge koprofite. Topesa jeteki ya mokili mobimba mbote bino bebokolandaka biso. Ba mama nyonso topesi bino mbote. Bino bozali na mokili mobimba. Bomesana kolanda menga makimbangu. Mama Nanou. Topesi mbote sika ozwabi. Mama Florence pe la voisine. Toyoki baninga ndenge nini. Bazali kosepelisa nzambe. Biso dirigeant. Tozwi deja ba stratégie to ko multiplier. Potoleka bango pe lokola. Balobi bitumba ya bana na nzambe. Toali kotatsa na biloko lelo spécial ambiance. Okotala lolenge kani bandeko bakobutaka na ngomba. Pona kopesa maboko pa tata mokonzi ya bule. Ndepesa peliti biso. Topesa bino nyonso bambote. Menga makimbangu télévision, comité de recherche Luzizila. Hôtel bana tata molimo sontu. Kuna na kati ya Saint-Ouen tomoni bango pe papa Marcel. Révérend Marcel votre sidi topesi bino bambote. Tokanisi bango pe. Chef Abey papa Makiesi elongo na libota ya mobimba topesi bino bambote ya ebele. Tokanisi papa Bekene Nsatu Zola bambote. Tokanisi papa Sunda topesi bino pe bambote papa Afonso elongo na molonga nina ye. Tokanisi bongo. Toliko kine malembe. Mama Nzuzi topesi bino bambote. Tokanisi bongo pe kuna. Maman Louise, topesi bino bambote en direct de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Esika bitoko sepela tomoni awa boye concert elingie bana pamba to sito sali misala to sepeli ekomi sikoyo nzembo nde koka ko loba. Lekaki. Merci beaucoup Mama Fallon, toujours na benga makimbangu. Biso bulungu pe totikali sima te pamba te Mama Fallon ayaki na bulungu amonaki misala tosala na bulungu toyaki to représenter bulungu elembo pe yango tozwi emonani na misu na yo Mama Fallon toyaki na délégation ya 10 choristes aza na bango awa tozawa alors Mama Charlie tozana bango awa bandeko na ngai ya bulungu bayaki na bango en tout cas tosali misala oyo esikaki tata molimo centre asepeli nango yango moni tozwi elembo na biso ya $10 na ya cadeau spécial vraiment Mama Charlie mbote na bino soki nakanisi mpasi ya nzela na sepeli penda fleur eza ata fois 10 po nzela kaka deja epesi bino mapamboli bino wana na mboka ya Nkamba liloba nini kopesa na bandeko na yo oyo bazalaki ya kolemba mpe balamuka lokola po le 24 mpe ya mois ya mbula o kaka bozosongela biso lisusu na Nkamba. Merci mama mpona maloba nasepeli makasi vraiment na elembo bapesi biso vraiment tonyokoli makasi na nzela na mawata nzambe tokomi ozo tokanaki merci vraiment eyokani bozali ebele na États-Unis na Canada na Europe mobimba na Asie na Océanie na République na Afrique kuna na Chopo kuna na Sudu Bongi kuna na Bulungu bino nyonso bokolandaka menga makimbangu télévision bokolandaka butu moi neti kopesaka maboko pa tata mokonzi ya bule boyeba ete ya mokolo mwa lelo ezalaki na biso esengo kotalisa na bino ambiance oyo ezali koleka ya bana ya jeteki awa bamataki na kati ya mboka ya bule mpona kosepelisa tata nzambe koyespe tata molimo santu nde tokutani na bino omikolo mizali koya botikala malamu na bandako na bino.
Ini mungkin dialami maksudnya panjang nambang ambaje bawe bayo kufunda wasote na babu dilabana mfu goyo gani Jambo teke. Jambo te papa. Yatsa. Papa ni kama zali. Papa. Sisi tolola ya kwa nenda kwa Fatima wa. Na la mutila tomo kwa kendo soka maya kulu papa. Nataki mama malamu te. Nakaisa ke zali 5h papa nzoka nde eza 3h. Papa. Na mmatila moni mwana moka mke. Azola na ngai la sima. Nazokele mwana zola na ngai. Nazokele mwana zola na ngai. Na kumbe unakota na mali ya kunu papa. Na moni mwana zola yake pesi ngai kobanga. Kana mwana zola na ngati na zelama. Na komi na mama. Na sikoli mbangu temi pa kuzela ngai. Na bimi papa. Na pelika na sima na ngai. Na zola na sima na ngai. Na komi na ndako biso tobolala ka. Na fongoli papa. Papa tangu kama na koti mwana na koti pe. Na gangi. Papa. Wanawono uzeli. Papa na yebi papa. Ezalite miolo longolaka. Mwana wana asili mokonga. Azali kopeleka na mamba. Azali kozela yopo kosa. Papa monisira nani. Monisira nani. Papa, pesa biso musala na kama tosala. Ngai na biso totuko mema mabanga. Mabanga tememi. Kote tana yako kitali libanga elobi. Na kwete likata likolo libanga elobi. Omoni na wabanga ngai na mana biso. Papa na usuka wapi? Mama Noma. Esengeli motosa mbeko ya Mbanza izali mboka ya bato ya Kongo ite bawe. Mbanza esengeli motala malamu esika nini oyo koki kobwaka soya. Mbanza bakosala baekoko te. Mbanza bakoyebaka te. Oyokani? Ingeta papa. Kosala. Mokonga se ni mwana pelela. Tata Nzambe.
tala bana bakusi ndiko ya manza ki baye kusinga bolinisi nyimbi sana mkombasi ni mwana vela. Amen. Chasa lelo kita. So kita kami still pilih. Lelo futo konto kwenda kati lelo. Kiko, toka hapo. Kitu ni ngombe. Ngombe te. Kanya mangome bakima kabisa. Mwana ngombe toke na kaki pako. Na kaki pako pete. Kaki pako ni msana basi ngombe. Na ngombe. Tosala msoba shaka. Kisana wala tambana. Wala mbaza ko. Wala mbaza kisana na biashara. Tozo kanya mambavu fasi. Nipofu mamaza na kisana na chasi na kaka mbana. Musika. Eba yabo yeba. Msana leso. Mukolo pena mwiki bashimbre ki mukona kasa sana. Okota. Sela. Edani ya manini? Oyo. Wewe ni ngula ntizi. Ala bie. Oza mama yele tie. Yuna mwini yo. Oza kutela tie. Wewe ni ntizi tie. Tala mama. Tala. Oyo soma. Unyo msino ngula shimri. Bali. Ngai makamuna Yozo bema sibi. Sasa, kwa sisi shimri. Hata ni yeye akabongo. Yoka ni nyongo. Kala. Nyamoza na kombo. Nyamoza na kombo te. Kala. Yeye sio mwana mkini wewe. Nyamaza na kombo. Sio yebi pesa yetu. Kala. Panjisikiza kwa wewe. Mwana mwini tume marié. Tukilile papa mama. Alukira kisa kwa yeba yeye. Akuyeba kwa nyama. Yo mara nikabayo. Yeba. Akuyeba kwa mwana yeye. Akuyeba. Nyama boye yuko tika yeja. Yozo basaje. Tukileba mama ayebisa kwa nyama boye. Kuna video ambayo tulikisema shasi tuvone ni kulike kujambaka soko mkono kulike kujambaka kitu kama kitu sisi cheki matiki tuvukie tujikwamie watusaisa mkono ya nyama nyingi
Apa itu bagi you? Kuna singa ya baba. Nambanza baba nambanza. Nasi tu sambanza kuni. Singa ke baba. Silubongi. Aluanga ko. Guna tembizi. Baba. Ndio tuzaise mpungu papa. Ni amana mpungu baba ndio ndio wewe. Mama protocol. Ile kumbeni na nayo papa pastor na destiny yangu. Apa pastor? Amata mutamutu. Amata mutamutu. Nisengeli kutoka mjengo ya Mbanza babosala kasiasa tu. Bako boko la kembwa tu. Pamba tu Mbanza izalini nisengeli. Oyogani? Susa. Mukomba se imwaga tela. Tata nzambi. Kala bana bapisi miziko ya Mbanza tu. Baye kusimba hapo Jimbisi. Jimbisi abango. Mukomba se imwaga tela. Amen. Mina batape. Voilà, Balanzamera Makimbangu Télévision, wana ezalaki bongo. Yes, le Sénète, oyo GTK, groupe théâtral Kimbangiste, basili kolakisa na biso, omokolo mwa lelo kotalisa ndenge nini lolenge kani, esengeli kobatela mibeko ya nkamba, pamba te mibeko ya nkamba, soki ebatelami te, solo likambo ekoyeka tomoni GTK ekoteaka biso, na kati na ba pièce de théâtre oyo balakisi na biso, nde esengo, wana ezali kokoba na deuxième partie ya théâtre na biso wana bango tolanda.
Nakonga tata mwana pe tata mwana musampi. Noseleki awa toyoki yango. Lelo lelo mutalekisa mama pastor. Mama tozali na moyo ya yebi. Na yango tokosema mama biso telema tokose yango te pesa oyo etikali. Mama telema tokopesa yango. Matino zeya pona makambuana ulambite ulamba deje mabeni ulomba loma pasteur bandeka ko ko bitumsa matino so dimite na leki na ko bitumsa matino wala Bana nususu bakutana na kanisa bakutana na sisi. Bazo kutana na kamuya
Téléphone, vous avez réunion, même Bambuta. Maman pasteur à Zoloma, la téléphone. Si vous avez un ndenge nini, et comme Sony, ils n'ont pas la mission, ils ont la carte pour aider. Vous avez le salaire. Vous avez le cas. Téléphone. Kati na ngai nazali na Facebook, WhatsApp na TikTok. Nasalela kasambala national et international. Tombola loboko naona likolo, lobana koloba solo, c'est mobile solo. Nakoloba solo, mobile solo. Solo roboto yo kwa. Silencio. Por favor. Nazali na ibele ya bapake awa. Oyo bafundi yo. Population eye kofunda yo awa.
yo ozali kobebisa population bana bazali susu kotanga malamu te bondumba eye mingi kati na mokili kisongi bato kokufa ebele na nyonso oyo olobi boye Chef, ngai nazali kotuna o motuna nazali koseka. Me responda pas. Que isso? Responde ngana mituna na tuni. Madame la juge. Na tango ya kala, ngai nazalaka te. Nazalaka te ngai téléphone nazalaka te. Baba na ko sala na ba enveloppe, mutako mi lettre ta enveloppe, akoti na kata enveloppe, ye wana ke kutina na destination. Elle moi kuna na ba lettre et comme na niveau ya phonique. Mutu azwi makolo na kata ndaka na ye wana funi transport, ate ko kesika phonique. Saki akei kuna kura ezalite mutu wana azonga kana pasi na kata na mutema na ye. Wala ke kuta kuresha kwa solidarité. Lelo ngai téléphone na milisi. Wapi mabena ngai? Wapi mabena ngai? Wapi mabena ngai? Mabena nazali wapi? Madame la juge, ngai na sala mabi pote basela na ndoa ya malamu. Mais kwa ko sana ndele ya mabe. Ndenge mabena zala ndele. Ngai na sala mabi na chamada national et international. Message ya malamu e ba na ngai so timba munino munino la bese. Lele ko ni ko ni mabe o e ko ni ko na telefone. Ngai telefone ko ni mabe. Mwana classe azo kele classe. Mama do papa azo temu na ndela ya prince azinga hii na kitolo. Sasa sasa sida. Mabe na kazaliwa. Yote bomisie. Mama kata ndaku azo na kuzini. Asala na gaz. Azinga hii atena na kitolo. Esali pum. Wapi mabe na ndani? Mwasi alibala. Mumbali alibala. 2h du matin, 3h. Facebook, TikTok, WhatsApp. Chaque libala a découvert. Ma mère ne sait pas. Wapi ma mère a gagné. Les gens comme on l'église. Pourquoi comme l'église? Mon Dieu, c'est du côté là. Il y a le côté. Ce qu'a signé là, Facebook, TikTok, WhatsApp. Ma mère, mon Dieu, c'est du côté là. Il y a le côté. Madame la juge, elle n'a pas commis qui tombe. Montage. Tant que va condamner le combat, pas condamner qui va aller au Koufa. Mini va faire thrombose, pas condamner le mandat. Mini va condamner le mandat l'estomac. Mini tension et mandat d'amour. Voilà montage. Pas message à ma tête. Ma mère est là. Où est ma mère là? Wapi mabela ndani? Okay. Julgamento, vamos votar depois. Ngai kote bokoki bolona ngai omona suki similo kola bali susu bokoki bokoka ngai ngai te ngai bokoki bokoka ngai na loni milino bon c'est brigadier bon vous avez dit sur le macabre ya kolobani minute pamba tena audience oto zalaki na mwana kolomwa lelo na validi ya lelo zalaki na prévenir téléphone la cour a une décision moko
bino nde ozali kosalela telefone na lolenge na mpe na yango todeklare telefone non coupable. Nous avons mis ça, madame la juge. Au cas où il y a un malade, madame la juge. Voilà, batata ba mama wana ezalaki solo bongo mateya na ntina ya esaleli ya telefone oyo jeteki aiko koba na kolakisa na biso koteya biso na nzela ya basenete na ye tozali kokoba ambiance ya nkamba esili misala esalami théâtre mpe yango wana ezali kobanda matondo mingi tozali kolanda jeteki junior bango bazali ko